confrère Nabiso azali rechercher la justice Pierrot Louala dès la promettait que non ceux qui service où ils allaient approprier à côté Maboko basant la information n'a été na ebisa bino que non antibal à travers ma canon européen ces informations na lieu azali d'abord na bandi ko démentir ba image bozo moyo les réseaux sociaux. Ok, non, à un niveau à Paris, à un niveau aux États-Unis, ils ont le quota, ils ont des images remontées. Moi, on a mindé quoi ça, précisément la carte à ville pour faire ça qui chasse. Et on a ça koloba, on a habité on a ça koloba. Bah image là, bah système il y a corbeau non. Bah tromper vigilance, il y a service. Et ça bah image monté. De quoi on a ça bel et bien ah en Chiba là jouer. Ba moyen nanga nyonso ezali po ndeko na ba tie maboko ndeno ba l'autre fois que non musala ki journalisme oyo eloko tout faut limiter ezalaka surtout pona musala ko sala oyo ya ki journalisme eza po tozala liberté tozala na liberté koloba oyo tolingi mais na kata liberté eza pe na ba limite mais soki yo déraper ou dépasser limite wana yeba ke mbanano ezali mbanono ezali bato batinda kana na mito na minute bamona na kate été ya bandeko batikali batie maboko pona été ya bandeko batikali que non liberté d'expression eza ko finga faille lutter ko finga muzito te faut ko finga bemba te ko finga tisekte mais pesa ba opinion na yo donc ce que c'est pe na ba art bemba poser te loba yango be non bemba osali boy tisekte di faille mais o akoya ko kota na ba vie privée hein vie privée ya bato même nzambe o akeli biso ce n'existe abi alléluia amen yo bande olandela amen ay lakisi nini nzambe avakela mukili autaki wapi donc so bandi komitu na bongo nzambe do ça na problème na nzambe on eza vie privée de mokili sale milienda azali nzambe ils ont des vies ya mutu ezalaka mutu nyonso za vie na ye oyo bolandela ya makamba salaka vie privée pesa vie privée mais yo okoma niveau hein ya kolobana mutu aza institution président de la République hein. Bonjour, bonsoir, on a bandi nyonso. Il y a la voix céleste, mbote na bino mbote, bozali ebele. Partout dans le monde, bozali kolanda biso par la voie internaute na niveau Amérique na pesi bino so mbote. Bozali na niveau Europe, na Europe précisément na niveau ya Belgique, maman Maggie, nzambe azala na yo na Suisse, na ville ya Zurich, maman prophétesse Lukau. Maman Fat na Suède, Siwa Mbanja, aux Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre humble serviteur, Moïse Maoka, Antibal, Nemiso Bolinga, Bomiso Messana Kolanda, Tolobate, Otomessa Sabinoba. Actualité politique Yamboka, Boyeba, Tozali Wapi, Tozo Kende Wapi, Tokosuka Wapi. Bon, continuez à prier. Pour la monde, pour prier pour la RDC, pour prier pour la biso, pour toujours courage à repérer nos actualité. Merci de quoi sur ma caméra. John Maboki Benden de ko Alvi Béali, c'est naturel, si Mboko la effectivement de Maserane to loba toujours. Lola les ako futa simatoko loba. Zambé abotoko zoye wapi. On continue à prier, pour prier ma casse pour la RDC. Pour prier ma casse pour la biso, pour toujours courage à repérer nos informations. Il y a toujours Antibal azali ngolo na kati ya mai soka bimi na mukili pona apesa bino ba information na o eza ko se passer na kati ya mai yo muta mukili ko tia etembete parce ya ba nyama nyonso eza na kati ya mai l'autre lobela dossier ya je camine ndi na bagi l'autre fois tenza quitté makamtali ya Pierrot mais avant to ko tango toujours to d'autres actualités marche ya bloc patriotique un dossier à Jekami. Mais avant de kota na masolo ana, tozo continuer ma kambetali ya ndeko, confrère na biso azali rechercher la justice Pierrot Louala. Dès na promettait que non, ceux qui service où ils allaient approprier à côté maboko, basant na information na été na ebisa bino que non antibal à travers ma canon européen ces informations na lieu azali.
D'abord, on a bandé qu'on démentir bah image bozo moyo les réseaux sociaux. Ok, non, à niveau à Paris, à niveau des États-Unis, ils ont le quota, ils ont bah image mon remonté. Moi na mindé quoi ça ça précisément la carte à vie professeur Kishasa. Et naza koloba na ibiti naza koloba. Bah image là bah système ya corbeau non. Bah tromper vigilance ya service. Et ça bah image mon comme monté. Ndeko wana aza bel et bien awa na Kishasa. Aza na Kishasa. Antibala jouer. Ba moyen na nga nyonso ezali po ndeko na batie maboko. Nde na ba l'autre fois que non. Musala ki journalisme oyo. Eloko tout faut limiter zalaka. Mokilo nzamba keli eza na ba loi même na Biblia pona okota lola nzamba alobi nyonso wana il faut se comporter boye. Ceux qui ont des rapports okota lola te zande mona kati ya mokilo to salia. Liberté d'expression zali surtout pona musala ko sala o ya ki journalisme eza po to za liberté na liberté ko loba o to lingi. Mais na kati ya liberté eza pe na ba limite. Mais ceux qui ont dérapé ou dépassé limite wana yeba ke mbanano ezali par là va to kota na ba détail mususu nazo balancer les bino décision au INPC a eu pour ndeko Pierrot mutatangi de Zeza le doyen Kaboul au moins na Kaboul. Oui, bah des zones basées na Union nationale ya presse ya Congo. De Bolanda décision au INPC basé pour na Ndeko Pierrot mutatangi des ezali Kaboul au moins na Kaboul. Tolanda peut continuer pour na ba choisir musu Tolanda. Au-delà de la limite et tout est prévu dans notre code, le code déontologique de journaliste œuvrant en République démocratique du Congo. Il est supposé que tout le monde est en possession de ces codes. Et d'ailleurs, Pero Luala, qui est à sa deuxième audition, il avait été entendu au mois d'avril. Il était en conflit avec le ministre de l'économie, le ministre qui a été sorti, vous vous rappelez dernièrement. Le ministre avait porté plainte, toujours de propos un peu discourtois, dépassant les cadres normalement de la profession. Nous avons jugé Pero Luala. Il s'était fait accompagner des deux avocats. Nous l'avons jugé en première instance. Après, il y a eu le recours de la partie accusatrice. Nous l'avons encore jugé au deuxième degré. Et nous l'avons sanctionné de 3 mois de suspension ferme par rapport à la profession, mais son avocat a introduit un recours. Nous avons réexaminé l'affaire et il en est sorti avec un blâme et un engagement ferme. Il a pris un engagement ferme et il a reçu de notre part les codes déontologiques. Il nous a dit qu'il fera de ses brochures les livres de chevet et qui gardera ça tous les jours. Et parce que nous, notre mission, c'est aussi une mission pédagogique. Aider les journalistes à les rapprocher le plus possible des textes. Nous avons constaté que la plupart des journalistes congolais ne lisent pas les textes qui les concernent. Les statuts particuliers, par exemple, qui nous régissent, c'est ces statuts-là qui nous guident. Les statuts particuliers de la commission de discipline et d'éthique professionnelle. Tout est là-dedans. Donc nous nous statuons en fonction de ce document. Nous ne sortons jamais des cadres. Donc au deuxième degré, Pero est sorti avec un blâme et en plus avec les codes déontologiques. Il a pris des engagements, il a écrit à la commission. Il a pris des engagements pour... Là, c'est par rapport à l'affaire avec le ministre. La première affaire, c'est pour, je signale à l'opinion, que c'est pour la deuxième fois qu'il a été rappelé devant les tribunaux des pairs. Et là, nous jouons notre rôle dans cette affaire qui a scandalisé tout le pays.
n'est-ce pas, tout le monde a suivi. Il a outrepassé les cadres, alors nous avons des procédures. Soit nous Est-ce qu'il a été attendu pour cette affaire? Il a été convoqué. Il a été convoqué. Vous savez, nous sommes... Il y a l'article 54 de notre statut. Est-ce que d'abord les conditions, parce qu'aujourd'hui, il est d'abord recherché par la justice. Oui, ça c'est au pénal, le parquet, voilà, etc. Au pénal, oui. Mais comment vous le convoquez dès lors qu'il est d'abord recherché au niveau du pénal? Non, je crois que la justice l'a recherché après nous. Oui. Parce que nous avons réagi aussitôt en nous référant à l'article 54 de notre statut particulier qui dit ceci, c'est en vertu de l'article 38 des statuts de l'Union, le tribunal des pairs peut se saisir d'office des cas de flagrance avérée. Nous avons estimé que son cas était une flagrance et automatiquement on n'a pas besoin d'une plainte et nous saisissons du dossier. Il y a une plainte qui a été déposée. Par qui? Par M. Kabunda, je crois. Oui. Il a déposé, ils étaient à 2, mais la plainte est même arrivée après. Parce que nous avons cette autorité-là. En ce qui concerne les comportements du journaliste, tout journaliste qui sort du cadre, si la commission estime qu'on peut se saisir de ces dossiers, on n'a pas besoin de plainte. Et dans les cas de Pero Luara, c'est comme ça. Il a enfreint quelle règle déontologique, Pero Luara? Beaucoup d'articles. Hein. Allez-y. Nous avons... Parce que comme vous avez dit, c'est pédagogique. Oui, c'est pédagogique. Ceux qui sont en train de nous suivre aussi comprennent. Absolument. Donc, nous avons publié même un article à l'intention de tous les médias, oui, ce matin que nous avions reçu, que la commission d'éthique et de discipline et d'éthique professionnelle, nous avons informé le public, et particulièrement les journalistes, que conformément au statut particulier de notre commission, dans son article 34, qui stipule que le tribunal de paix connaît des fautes professionnelles de presse, des violations du code de déontologie et d'éthique, des documents que je détiens du journaliste, et de tout autre manquement, même extra-professionnel. Et c'est pour ça que nous nous sommes autosaisis de ces dossiers et nous avons aussitôt après convoqué, invité, je dirais, pour lui de courtoisie, nous avons invité Pero Luara il y a 2 jours et il a reçu. Dès qu'il a reçu l'invitation du tribunal des pairs, quelques minutes après, il a réagi. De la part de qui? De la part de moi, le président. Vous l'avez fait? Je lui ai envoyé par WhatsApp. Par WhatsApp? Ah oui, parce qu'on n'avait pas son adresse précise. Ce sont des moyens que nous utilisons. Et 10 minutes, il m'a appelé. Président, je dis à Pero, quelle nouvelle? Ça va. Ah, je viens de recevoir mon invitation. Mais... Là, sur WhatsApp? Ouais, on a parlé. Mais monsieur le président, je ne saurais pas être là. Tout le monde sait que je ne suis pas à Kinshasa depuis une semaine. J'ai dit, ah ça, je ne savais pas. J'ai dit, Pero, nous vous attendons le jeudi à 10h au siège de l'UNPC. Moi, je ne peux pas être là, je ne suis pas à Kinshasa. Moi, je dis, mais pour la première affaire, vous aviez un très très bon... deux avocats d'ailleurs, dont Patrick Kaïssa, un ancien journaliste, qui est devenu maintenant avocat, il s'est formé. Ah, il dit, mais mon avocat est à Kolwezi. Je dis, oui, Pero Luara, bats-toi pour que... Il y a un autre avocat parce que très souvent quand vous vous adressez dans la chambre des avocats, ils sont nombreux. J'ai dit, arrangez-vous pour que même l'assistant de votre avocat soit là. Il m'a dit, président, je vais m'arranger. Et c'était la dernière conversation entre Pero Luara et moi. Et ce matin, nous nous sommes présentés à notre tribunal. On était là à 9h30 et à 10h30, avant la séance, moi en tant que président, j'ai dit non, nous allongeons le délai compte tenu des embouteillages, etc. Et on est allé jusqu'à 10h45. Là, vous attendiez, nous attendions soit l'avocat ou l'assistant? Oui, l'assistant de Pero Luara. Parce que lui, vous a dit qu'il n'est pas à Kinshasa. Oui, il a dit même. Il a dit. Mais je n'ai pas vu, je ne sais pas où il est. Il peut dire, mais peut-être qu'il est ici. Je n'ai pas la possibilité matérielle de vérifier où il est. Mais c'est lui qui me l'a dit. Et nous attendions éventuellement aussi le plaignant, celui qui avait déposé la plainte. Parce que quand vous déposez la plainte, s'il s'agit de juger le journaliste, il verse les frais de $20 comme frais d'instance. Mais pour les non-journalistes, il verse $350 de frais d'instance. C'est marqué dans nos dossiers. Donc j'ai reculé les débuts d'audience jusqu'à 10h30, 10h35.
j'ai demandé au juge Eyenga de sortir, de vérifier dans tous les locaux de l'UNPC si Perolouala ou son avocat était là, ou si le monsieur qui avait déposé la plainte était là. Le juge Eyenga est allé vérifier partout, il n'y avait pas de traces. Et le tribunal a ouvert l'audition et nous avons statué à son absence. Et le monsieur qui a déposé la plainte, lui aussi n'était pas là, mais en vertu de l'article 54, nous avons le pouvoir et l'autorité de statuer, et nous avons statué avec les juges présents. Est-ce qu'il y a... Ok. Bandeko Bolandi wana Kabulo mwana Kabulo. Décision bazui pona confrère na biso Pierrot. O ba suspendre. C'est un Kabulo abike na benga ki na téléphone na WhatsApp atine une invitation ye pa bengi ye moko mutatune ta bisa Kabulo ke na zangi Kinshasa te. Benga na loba a bandeko bozo landawa. Mwana ma yazana ni kin, azana Kinshasa. Na ba moyen na luka na aider en air. Na aider en air. Bache maboko. Pour na été bandeko batikali. Que non liberté d'expression, eza ko finga fayilu te ko finga muzito te ko finga bemba te ko finga tisekete, mais pesa ba opinion na. Donc ce que c'est pe na ba auto bemba posé te, loba yango be non bemba osali boy tiseke di fayilu mais o akoya ko kota na ba vie privée. Hein, vie privée ya bato. Même nzambe o akeli biso. Ce n'existe abi alléluia amen. Yo bande olandela amen na kisi nini. Nzambe avaki la mukili autaki wapi. Donc so bandi komitu na bongo nzambe do ça na problème na nzambe. On eza vie privée de mokili sale milienda zali nzambe. Ils ont des vies ya mutu ezalaka. Mutu nyonso za vie na oyo bolandela ya magamba salaka vie privée pesa vie privée. Mais yo okoma niveau hein ya kolobana mutu aza institution président de la République. Hein donc c'est nenga za en droite na liboso ezali na limeta ko bana tena atemna kilote awala li pana moment na komi président donc yimi arosa marambo so eta donc SPCT fondé batas arolo na lena sala boy service boto na ko sala boy bete ndengo za président de la République hein eza institution yemo ko moto moko za institution président de la République mais on se permettre aux ala devant caméraman olo abilo ko loba ki on na ebité ye wana sko komiko hein Kinshasa komeli ngai. Kinshasa komeli bololo. Ngwa o bato batindaka. Abenga kaka, ote edensi natangwa lilita. Mona muto akufaka. Bato bazarolela, toke na mort bazolela ndenge Kinshasa ezali. Bato batindaka bazabongo. Mais comme rappelle que no bazu serke ba ko cha libulu, même njinji o abande ko lela nayo. Ba kicho na kati abimaka. Libo na lingala na ba lingala ni ba ba tu mola zelo ba zipika même njinje wana ndo olela na amone ya atika ka yo moko iza ne Congo ezali donc ozali devant caméra il faut ebana zali koloba nini na koloba pona mabe yate ta lelo oyo bato batinda kana na mito na minito ba mona na kate été bandeko batikali. Alors, sans plus tarder, tu continues à actualité. Bloc patriotique, ça qui marche dans Bango. Pour contester la loi électorale. Au bon, jugeango, les aliments la monté. Parce que c'est une négociation extra-parlementaire. Non, ba politicien na biso ba comme rapport na ba intérêt na bango ba utiliser ba sémantique ba expression mon o que non maman o akosa qui est que non na obunda po na comprendre entendre ezalaka mona ba député comme mbongo les emoluments donc maman ateka ba les emoluments comprendre que mbongo na mais ça bi que non na quand même mbongo na maman na otimbela ndenge ba politicien ba saka donc ba c'est un dialogue OK biso tout à moins que ngana bosa na histoire banda Congo. Ils ont d'abord Congo belge Zaïre tie comme ils ont Congo dialogue to ba politicien ba kutanaka suka nango bakabola ka pouvoir pour na peuple été bakabola pouvoir pour na ye deux ans ba politicien muso to zana ba on awa so landele penda boye azana batute eza ba parti encore restreinte eza composé dans Mwasi Bana na Yemoko. Mais au capé boé
à s'enrichir mais alobaka nous nesilisanga bonga nous wana azaraye moko donc so tali pe azaba abdo emesana do pone koma nango normal bangonde bayaka na ngwa oyo yo jeno bo bimiso na balabala okolela de na ebisaka bino ke non eloko tout basala pour intérêt basa qui marche na bango pour bezate toza la démocratie constitution na biso epesi pouvoir na mutu nyonso a manifester mais problème na ngeza ya batu nini o baza ko manifester eza na batu mususu o soki Tshisekedi afungoli penda boîte wana ya Pandora batu mususu baza a vivre ta boité neti ba Ramazan Shadar est-ce que bino ba jeunesse o bozo marché na batu wana bozo batu wana basala ki bino nini mona eza ba bilo mususu ozwa balle réel oyo ezali prévu na moto nzamba a utiliser ba boma e pa sala mabe mais yo sangana moto wana yo po kufi na ye Nabi est-ce que mutazo comprendre nga zalewa emisa lingala ba jeune bolanda ba politicien wana Ramazan Shadar zaki ministre intérieur ya mboka oyo so ozi massacre ka mona sap nana bande ko pesa ordre tine Kabila pona za la dauphin nae non ba les tout derniers jours au Kabila ben ça ba nyonso wana no fa ba G7 ba longo na kati ya majorité présidentielle atuni bango banani baza pona ngana zwa 3e mandat na tika na pouvoir na banani baza na posa ngana kindi mutaba atombola liboko mutaliboso vieux azé ministre agriculture ya culture azé ministre atanga Mobutu mbanja mukalai ya tombole musapi boye le tout dernier réunion où avant G7 a quitté Kabila mbanja mukalai bisi Kabila eza pa ba biloko oyo etinaka no ba empoisonné ayebisi bango na bino tout génération tout boza ah ayebisa na ba Shadar bozwi temps ko vivre ndenge bakimaka pouvoir te na ndenge mabe mais biso ba otozawa kiungu awa kiungu baba kiungu azabi baba kiungu aza ya yebi ngayo pe nazara ministre Mobutu alobi ndenge botole batala biso na ba télévision ko boulete bato batala biso zaka bato bazafana na ba Gombe na ba man campagne dona péché na moto ya pusu atala biso ayebi biso abeneti ngai oyo na 97 Mobutu muzaye na kimisi bana na ngai Kabila fandi boy mama nazolo ba o bandeko ba Shadar so bazo ba se souvenir ma réunion oyo là ba le tout dernier réunion avant G7 a quitté Kabila abina tinda bana nga na poto avant na ebeda ke mabewe ngai moko nakangisi bilamba na mbongo na valise beach ngobila na boke na ba bateau pendenge muzaka nde ba bloquer ba frontière ba no de ba identifier tous les bateaux ya Mobutu na zu pirogue boato ebe ke na Brazzaville za banchila musu ba okokata pe na boato ya mwamba mabange belebele abina zu moto wana ya moto mutalukaka ya moto alukaka na boato non kati sanga na Brazza na kona wesi kokota ba valise na biloko na azo ebisa bango abito bandi ko kende na ye na muté bana sepele ke non na za na se sauver biloko etikali so etika la base mais mbongo o na iba na tanga Mobutu na ngai moko banda ala mwasi ba bimaki na za sauver ala muto ala komi ko luka la ba na lingala
ezani kai aoluka kai abito komi na katikati ebale bakimbuta bafandi wana bakimbuta réunion bato bazaka bayebi abina mona mama mutu wana ya bwato abini na ebio na ninga na sika na fandaki abi oza ministre Mobutu na ndola na télévision na ebi kende valise eza na mbongo ebele toka bola mbongo na katikati toza na katikati ebale nga na ebi nange ata na balusi bwato nga na onange na obika me yo eba onange te toka bola mbongo so boyi na balusa bwato mbanza mukala abi na ndimaka teke non ne tozala ba ministre wana moto akai moto apesha ala ebi biso akoyeba pe ngai na bandi kolenga tokabola mbongo wana ngai naye banda wana somme exil pesa biso mais bino bozo comprendre ngo tenga na souhaiter kozwa 3e mandat te mais ba Shadari na ba Kimbuta na non na ba Boshab nyonso to yi to sali bo so le to chiki pouvoir oya koya na so na biso ezandenge ni par là nazo na interpeller ba jeune bo Shadari azo benga bino ba balabala bolanda ki mabunda balongola ki directeur ya cabinet ya Jani Mabunda zaki mwana naye ya Shadari kaka ye moka za directeur ya cabinet na ba entre na ba société ya l'état ti na directeur ya cabinet ya président ya assemblée nationale Mabunda koma ki luka pose abenga ki yo jeune te azui mwana na ya tie wana yo jeune oza na kati ya PPRD durant 18 ans lilo Kabila zalete akozonga rapé souté mutako sayote ngai nazali ndeko nazo ebiso en lingala akozonga rapé souté na 18 ans wana bango basarishi na bana na bango nini oyo apesu apa kaka ba $20 ya journée $20 na pere bozwa ngo keka na bakomeli masangi sili lobi ebiso olukango na 18 ans bango ba planifier vie ya bana na bango donné baza on ata lelo aza te mwana o continuer kotanga aza na condition be yo oza na conditioning abenga yo na balabala bo marché onai nango senga na ba jeune muto amayela azwaka mayele mbala moko muto pe a avertissement de na lopoto baloba un homme averti en vaudé il faut timbelaka même kapé côté ya IDPS eza ba jeune mususu oyo babunda pona lit IDPS mais lelo oyo soko taliban ba se retrouver un homme ça concerne un peu ça tous les jeunesses eza raté ba tapé même mana o IDPS so ki na 10e mairie eza ba o mususu adwa pendant bato baza première ligne oyo za ya première ligne OK c'est balé ngezwa ezo muta sima yende muta libose kozwa ye mais sota le lotis ko ba otengale wana na ba coin été ya bino ba jeune ba Shadari baza bato normalement héros baza na prison ne bazo manipuler bino loi na elobi nini mukolo loi yeyo oya ayo pesi loi puchingi pululu bino bandeko bazo manipuler bino peut-être boyebite na loi na elobi nini ba un américain azara fier na mboka na ye aza nango jaloux na mboka na ye ba français ndenge moko botala même na ba match si s'agit de joueur français au senti bazo commenter eza pour la France mais est-ce que faut que la loi ndeko ezali mabeto malamu to landa yango tingi pulu loi ne lobinin to landa o à partir de 2011 qui 2018 va se continuer belé ba couper oyebi tina moi wana koleka Congo eza ya ba congolais yo pour que ne France faut identité mais pour que ne mboka ko identité te ça na eloko te ya mboka na biso elakisi ke mukolo mboka kotika na mukolo mboka yo yaki koya
village totangaki balobaki so tobotami tata moko mama moko te tokobenga na ba demi frère nakosi yangwana yo ya ko ya tata no congolais mama no congolaise te to mama no congolaise tata no congolais te to so ba demi frère boni lingo partager même responsabilité na ngai ona nini okoma chef du village okoma chef coutumier ona nini oyebi po ni ba bomaka amwena ntsapo oyebi pourquoi ba bomela ba chef coutumier belé ba kufi na à partir de 2011 qui 2018 ba chef coutumier belé ba kufi oyebi tina abomaki bango po histoire ezala sute ba oba memingisilo bazoko ya bakoma ba chef coutumier oyebi te que quand un vieillard meurt en Afrique c'est toute une bibliothèque qui se brûle souci na bango ezali ba vieillard bazala sute bana bazala na histoire te okoma ko balingala mutabota mina mboka mawale balingala finalement ko comprendre le côté oye na classe bazolo ba français obungi na nyonso moyo comprendre makambo ezate ole botanga Congo bozotanga histoire en France bozotanga histoire na Brésil bozotanga histoire aux États-Unis mukolini ko tanga Congo est-ce que bozo comprendre bozo comprendre te yango ne litre mona moko litre na ngande yango na comment yo côté oso mazamu yo mutu moko ozana 2000 hectares ozana 18000 ozana 80000 200000 hectares na ndeni ozongo banana ye chef coutumier atekelaki yo ye abotame ko bota makuti mabele ye atekango bongo bano bako yasima bako teka nini ye nda zana nzala koleka batu nyonso on ne vend pas la terre basedaka yango pour un contrat pour une durée renouvelable mais mabele ko kuma jamais ya mutu jamais mabele ko kuma ya mutu jamais tala caméra moi liloba pa ba kongomani basula ndai ninga boza wana bosala ka ba marche pona makambo oyo ko sunga bino te banda na kotsaka eloko wana tosalaka commission ya makambo etali bazama na ba minere komona commission wana elegaka te mais bozo sala ba marche makambo ezanga tina siki bolingi changement bandaka liboso na bozo lupango na bino lupango eza ya bino te yo lingi changement ndenge nini lupango ngo d'abord eza ya bino te ba minere no samboko eza na maboko ya bato yo eza na besoin kongo ebonge ko bongo ndeni lupango eza ya bino te lupango tata tikela bino bopesa na ba voisin mamanga ebota bango nde babukaka malale kweboka bango nde babukaka batondole bota na sema bele bango nde bazwaka siko yo zo na besoin okobonga ndeni d'abord tozona no mboka tozwi mboka nde tozongi sikoyo kotala awa nini manga oyo nini minere oyo nini diamant toteka tozwa mboko tokabula ndenge nini mais biloko nyonso eza na maboko na bino te yo est-ce que pena boza sérieux kate alobi bino bozali les pays les plus riches du monde na se ya mabele na bino et tomoni biloko yango mais budget na biso 7 milliards baloka biso ou bien tozandi bandoki merci mona mboka bo comprendre makambo tosala ngai loba na onyonso nga naza congolais de père de mère bato mosusu bakomi bacongolais na 1900 okoko na nga na 1900 bamosusu bacongolais na 1800 mais tozonga 600 ans avant Jésus-Christ yo koko na azalaki nani okoyebisa ngake mabele na bino yango oyo bozokosana bozela bokosana bozela merci mwana mboka voilà merci ezalaki bon ok wana bolandi tingi pululu dossier de père et de mère alobi nyonso donc commentaire eza te ils ont pété émission ya ba français ba péjoratif ba français difficile za lingala boki nenga lope na lingala biti ya loi na ya congolité yo siko zali ko raisonner na procuration te yo mo fanda tala émission oyo oui banana za na raison nana za na tort so conscience zo ba que non na balabala pour le loko et où t'as la makanisi na yo mais c'est conscience raisonnement zo kana et où t'as la procuration monte à travers $20 $50 et ba que yo mo ndo za ndo ki avi na yo émission yaki uniquement pour nako décortiquer actualité de l'air ça pas mbola bino c'était toujours un humble serviteur Moïse Maoka na ozonga pour na fungoma masolo mususu. Merci de regarder ma caméra. Vous s'abonnez massivement pour avoir actualité en temps réel. Jean Pambolabino, affaire à suivre. Ciao. Ma chaîne. Ma chadari basa bateau normalement. Héros. Pas dans la prison. Mais bazo manipuler bino. Loi na elobi nini mukolo loi yeyo oya aya pesi loi puchingi pululu bino bandeko bazo manipuler bino peut-être boyebite na loi na elobi nini ba un américain azara fier na mboka na ye
aza nango jaloux, aza jaloux na mboka na ye. Ba français ndenge moko. Botala même na ba match si il s'agit de joueurs français au senti et bazo commenter ils pour la France. Mais est-ce que faut que la loi ndeko ezali mabe to malamu to landa yango. Tingi pulu loi ne lo Benin to landa o. À partir de 2011, 2018 ba chef coutumier belé ba kufi. Oyebi tina. Moi wana koleka. Congo za ba congolais. Yo pour que ne France faut identité. Mais pour que ne mboka faut identité te. Ça na eloko te. Ya mboka na biso. Elakisi ke mukolo mboka kotika na mukolo mboka. Yo yaki koya. Totanga ki classe. Classe totanga ki balobaki so to botami tata moko mama moko te. To benga na ba demi frère. Na kosi? Yangana. Yo yako ya tata no congolais, maman no congolaise te. To maman no congolaise, tata no congolais te. To ça ba demi frère. Boni lingo partager même les responsabilités na ngai. Oko nini? Oko ma chef du village. Oko ma chef coutumier. Oko nini? Oko nini? Oyebi ko ni ba bomaka amwena ntap. Oyebi ko ba bomela ba chef coutumier belé ba kufi na à partir de 2011 qui 2018 ba chef coutumier belé ba kufi. Oyebi tina. Ba bomaki bango po histoire za la soute. Ba oba memingisiro bazoko ya ba comme ba chef coutumier. Oyebi te que quand un vieillard meurt en Afrique c'est toute une bibliothèque qui se brûle. Souci na bango ezali ba vieillard baza la soute. Bana baza la histoire te. Okoma ko balingala. Mutabota mina mboka mawale balingala. Finalement ko comprendre le côté. Oye na classe bazolo ba français. Obungi na nyonso moyo comprendre makambo ezate. Ole botanga Congo bozotanga histoire en France. Bozotanga histoire na Brésil. Bozotanga histoire aux États-Unis. Mukolo lino kotanga Congo. Est-ce que bozo comprendre bozo comprendre te? Yango ne litre mwana moko. Litre na ngande ya mwana. Comment yo côté oso mazamu? Yo mutu moko ozana 2000 hectares. Ozana 18000, ozana 80000, 200000 hectares na ndeni. Ozongo banana. Ye chef coutumier atekela ki yo. Ye abota meko bota makuti mabele. Ye atekango bongo bano bako yasima bako teka nini. Yenda zana nzala koleka batu nyonso. On ne vend pas la terre. Basedaka yango pour un contrat, pour une durée renouvelable. Mais ma belé kokoma jamais ya mutu. Jamais ma belé kokoma ya mutu. Jamais. Tala caméra, moi il lobe pas ba congomani ba solanda. Ninga boza wana bosala ka ba marche. Pona makambo oyo ko sunga bino te. Banda na kotsaka eloko wana tosala ka commission. Ya makambo etali bazama na ba minere. Bomona commission wana elegaka te. Mais bozo sala ba marche makambo ezanga tina. Siki bolingi changement banda ka liboso na bozo lupango na bino. Lupango eza ya bino te. Yo lingi changement ndenge nini. Lupango ngo d'abord eza ya bino te. Ba minere no samboko eza na maboka bato. Yo eza na bezo Congo ebonge ko bongo ndeni lupango eza ya bino te. Lupango tata tikela bino bopesa na ba voisin. Mamanga ebota bango nde babukaka. Malale kweboka bango nde babukaka. Batondole bota na sama bele bango nde bazwaka. Siko yo zo na bezo okobongo ndeni. D'abord tozo no mboka. Tuto zwimboka nde tozongi sikoyo kotala awa nini manga oyo nini minere oyo nini diamant toteka tozwa mboko tokabula ndenge nini. Mais biloko nyonso eza na maboko na bino te. Yo est-ce que bino boza sérieux kate alobi bino bozali les pays les plus riches du monde na se ya mabele na bino. Et tomoni biloko yango. Mais budget na biso 7 milliards. Baloka biso ou bien tozandi bandoki. Merci mwana mboka. Bo comprendre makambo tosala. Ngai loba na onios. Ngana za congolais de père de mère. Bato musuba komba congolais na 1900. Okoko na ngana 1900. Ba musuba congolais 1800. Mais tozonga 600 ans avant Jésus-Christ. Yo koko na za ginani. Ko yebisa ngale mabele na bino yango. Bozo kosana, bozela. Bokosana, bozela. Merci mwana mboka. Voilà, merci ezalaki bon. OK. Voilà bolandi tingi pululu. Dossier de père et de mère alobi nyonso. Donc commentaire ezate. Ils ont pété émission ya ba français ba péjoratif ba français difficile za lingala. Bo ki nenga lope na lingala biti ya loi ne ya congolité. Yo siko zali ko raisonner na procuration te. Yo mo fanda tala émission oyo. Oui, banana za na raison. Nana za na tort. Soy conscience zo ba que non. Na balabala pour le loko et où t'as la mécanisme na yo mais c'est conscience raisonnement zo kana et où t'as la procuration monte à travers $20 $50 et ba que yo mo ndo zando qui a vu na yo émission yaki uniquement pour nako décortiquer actualité de l'air ça pas mbola bino c'était toujours un humble serviteur Moïse Maoka na ozonga pour na fungoma masolo mususu
merci à nous ma caméra. Vous s'abonnez massivement pour avoir actualité en temps réel. Jean Pambola Bino, affaire à suivre. Ciao.